ndale ça que ça va non soit bani bani je n'avais rien na kacha makambo na ye nazai na kacha tamsuka ko pekisa muninga ke ya pona valeur na biso na yo loko banumela loko boy ça ndi lati ngai en tout cas ndenga za wana aza frère nanga so tala image oyo ayi bien que parmi bateau aza olinga mingi ngape na olinge mingi avanda shenga la shenga azwa pe ba conseil nanga pas à la pe parmi donc soki na lobby likambo na kosi alimisanga mais sur conscience na ezo ibisa ke na lobby bongo jo benga ngai ibisanga ibuba en tout cas makamutu eleka olimisanga ça imagine plutôt ce qui sort de ta bouche qui te rend impur. Les matins il faisait sombre, un grand signe parut dans le ciel, un beau gars enveloppé du soleil, Binadab souverain, l'homme qui a mis l'eau dans coucou. Serviteur comme Kiko, oh yo anaya bapaya servir nga selon gunangaye, ce n'est pas mon goût. Wizane doma wo, wizane doma. Kalebele. J'ai mal au cœur, mal partout. Si l'absence est pas si passé, parce que ça y est la lumière, et moi pourquoi na horizon. Bastille a vocal et Amelia. Et ça Bastille a vocal on a yemba. Toi style monte. Au moins toi style monte. En plus niveau polémique ezalaki niveau Amelia polaire alongwa kina maison mère. Soki likama ba vocal na yemba pesa ngai. Mbelengalo belengo so la ndiango même na minitage okuta batutu basaba vocal 7-6 mesures yango ebeta 13 mesures tikangwa yemba ndenge ezali tisuka c'est comme ça de loko pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Cilier agence Colicot fret aérienne et maritime. Spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada, les États-Unis to na Amérique du Sud ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse bakoya kotombola koli na yo bango moko ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya kotombola. Pour na ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Plus 33 6 27 32 94 32. Agence Colicot. Le sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroux. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.
Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Congo mokili na yebi ke bozali partout dans le monde bozolanda biso à travers site na bino ya makasi oyo Congo mokili site ememela bino ba information en temps réel site oyo bo se retrouvera la maramutu elegana na kati ya mokili na caméra toza na van mwana yenda sali ke bozo ba image kitoko be na bandako na bino na montage toza na sim sesele na moni pembeni wana susu alisala donc équipe mobimba onde sali ke bozo abiso na bandako na bino na demande na bino bandeko balandi na nde tosala ba émission na biso bo sengaki biso to lukela bino Ibuba Shaingenge un grand artiste ya mboka na biso un bon chanteur soto bito tanga ba chanteur to tanga ye to yo lukaye pour la raison o bino bo bengela biso mbote na yo Shaingenge Ibuba mbote mama Nadège bonne santé et puis santé orchestrale. Ouais, Ngalaza très très bien. Somunga na Kintuza, donc ça va. Malgré ma kamswa mike kozala, ngaza bien groupe za bien. Ndebe na mona yo za bien. Ndebe na moni van mwana très très bien donc ça va. Merci beaucoup. Ya Ibuba soto yo luko le présent batu bazan a besoin ba mo makambe belé na carrière na yo surtout na passage na yo na wenge BCBG ya papa chéri auto PCP bambote esikazali est-ce que vous ça batu ba otala biso rencontre na yo na jibempia na ezara l'occasion rencontre ya ndeni kokota na orchestre comment na jibemba liboso ezara l'occasion bon azaina nazai fan na ye bon biso to bana Ngasani to koli na biso na kubotami to koli na Ngasani l'air wenge panzani bauti kubeta Olympia j'espère le babeti Bataclan bazongi bauto si s'appelle album na bango ya Titanic nde ba que ça la recrutement ils na bobongo baza ko recruter comment étant recruter ba musicien nde tozo kende chaque je vais répéter mercredi jeudi chaque mercredi jeudi tout ça t'as un mois tout ça la test était bon il y avait un bon jour jeudi mon papa chéri abimi nazo ba soit là ta kilo ta pembe ba là ta kitoko susu n'était pas kandi azala net moi popi mon bo abimi wana oh bon vekis les lofo ça to yo kana ba musicien lelo donc mulongo ambreme banyol je mulongo bazo 5 ngala da kishi 17e personne comme ça nde na mataki ba benginga na sali test nanga en plus moi j'étais le premier à cartonner na test parce que ba misusu ba yaka kozwa bango ba kombo yaka obima samedi ninga ba retenanga sur place ba mo lobby ya okota ba demande na yo parce que j'ai chapeauté. Oko rappeler ba tout ça la test na vocal n'intura nzembo ni zaki sera de banzembo to ba vocal ya banzembo na yembaka ba 2 ou 3 chansons comme ça là na komi ba benginga na koti en plus c'est un moké susu pour la mutamuké chanteur yemba voix ninga bitenga za polyvalent na yemba ba voix nyonso salva siki polyvalent bien donc yemba ba voix nyonso ngabi banda na likolo tinasi bon oui banzemba wenge ngabi wi na yebe quelques chansons bon lukanzemo yemba toka timbre no nemba nzema liboso pacho batete to pepa kia na erreur na sayo mitema yo kei migele totondi zambe po amoni da nia swana no ya liboso batutu babuka no koseka po bina de masala totondi nzambe po amoni ngasali po amoni na ba virgule na posaki wana kati babuka no na sisa kuti nzembo na te basekio lo wade chokomiti te bas donc fleur wana sel bango lengi tu comprends pas pijo ko sa nia selengo pour bakati bo beta biso nzembo susu na yeko yemba nzembo nini si je me trompe pas I love you Eje I love you Eje bakofinga bakotongo ngai na kipate sepona yo Eje ya mama nini na salite polela boyanga oboya bakati
ah salva ba longa moi mbreme koti wana ba titinya ba nini ah pichwa musique bon ba bisi Burkina Faso betana ba tamoto yokaye changer les na ba temps côté mboka ngina osimba côté sur mabe ayo simba ba 3 temps ba 3 temps wana yango pe memanga Zénith les rayo simba on kaka nga pesa d'où vient la lité loulou c'est plutôt ce qui sort de ta wizane doma wo via katia vipa vwango na oluka po ebisu sezaki nini les bazaki ensemble mutazoyi mamwa village ezaki presa wera bule bakabwani aperdaki moi fleur moi qui village wana dona yaki na qui village na ma nuance donc tout donc c'était comme ça mbala moko petu akoti mouvement avec kiss zo komona ye donc petu makamutu donc lobby autika demande c'était comme ça et donc na kota mouvement quotidien on a au moins na rêvé mais c'était comme ça. Ok, merci beaucoup. Et ça, les bisous bien pour. Te belle ba histoire. On a tendance à se retrouver vraiment makasi. Ce que tu es au côté raton, au côté côté orchestre réseau préparé album. Tu es qui ba auto bim ça déjà album. Dans le ba auto beta ba aussi sa Titanic. Ba préparer sukoyo ba préparer voyage pour ba ki Zénith. Nga umela tena wengi na se ba 1 mois et demi 2 mois na Kipoto. Yango mon ba benga ngate pour la première fois ba concert en plein air à nos salles mais na BCBG et ça on a parlé du peuple c'est tout bêta premier concert au Pinadonga na Bataka présent ba no présenter na présenter bino ba benga biso banani PPU comment ba benga biso ngai ki ben Rio ba biso ba longwa po les ba recruter biso to répéter papa chéri na ma campagne si moi comment ba longwande to tikala moi ndambo bo kuna des places na au cartonné des aki bat bagangi même ay poto même ay ya belé bagangi fakende bon na ibite su yemo pe na monter mes alaki pour na ndimite ki ba fan bat ba ki simplice voilà yemo alobi su ngenge ya trop to zala na ona Zénith à Paris et c'était comme ça. Avant na yango na balina moi recyclage to tamboli to ke ba mujima ba kananga ba chikapa pona ko rodengai timbala moko Zénith à Paris. Comment nomba liboso na poto ibu ba shaingenge ko beta salle mythique munene ko beta salle lokwa Zénith de Paris. O mamso bando yo kaka na lisolo bando muna ka na ba baninga mso ba ke ba beti. Et ça là qu'on est ni tant comme Paris ba tu ba yambi o pesha ingenge malgré aux aïna au sali vocal te non yembi na album te ba tu ba yamba qu'on est ni puis ko comment on trouve qu'on est ni poto et puis Zénith. Bon ne balobaka oyo moto akanaka yango nzamba kokisaka nga depuis na okola na botam na famille ya mbongo te famille ya pasidi. Tous à sur 3 petites sœurs na Marthe Mananas na pesi ba mbote grand frère nga honorable Senado ya na pesi ba mbote mais nazoro yebsa ba nga na okepoto mais inetika ko loba ba moi okepoto na nini nga una noko mo boitaza na poto okepoto ne ya pe bongo na poto même carte à vaccination na chat yango na pesa papa chéri ba remercier belé soki lelo na ibuba ba chanteur ba belé ba lekibiso mais tout ça la pe lelo ba yeba biso grâce na yanzambe o ya pesa ki opportunité pesa ki papa chéri grâce à azwa pengai donc El Salvatore ba umela donc c'est comme ça là na comme poto ah déjà dans le concert on a ya parlé du peuple zaida na mikili obi seri na polémique zayi makasi ya maison mère na BCBG ya eloko za ko ratete en plus ba concert na ba émission et komaki bozotindika donc à partir de amiki nan bokete mais bata poto ba yeba dake o shaingenge o nan parce que leto koma dans aéroport déjà na moi ba obele la biso déjà ba tuna ngai mutna ibuba okena ngai kibengai c'était comme ça na tongo pe poto kuna pa ya Sainte Mwanangani azaka présidente ya fan club kuna papa toke ba pesi biso hotel to lali et na tongo biso za la région Tamisi na tongo dia toka dia
bat bazo ganga libanda shai bana zo shai la muki boido maintenant na Paris dona na mikili donc il au monde a rêvé na ngodo na lali parce que loro la no lo tonoka kini mais loro la muki monde parce que non na mikili et donc c'était vraiment très bien c'est plus en masse la même biso ba tour to lié to tamboli quoi na soir on a eu une répétition donc toujours à l'hôtel pour toquer ma rep donc c'était bien c'est comme ça vie à mutu ya Kabou concert à Zénith les grandes nini bon Zénith ezaki eza histoire mo yango mona même lelo concert wana suba tiango au moins net betami lobby parce que vraiment to jouer lango temps ebelé na kisasa ya au travail yango na base na biso ezaki na bandal en plus na mikili to jouer pena journée mobimba ya sala balance wana travailler yango to kota ku dia salle depuis yeba concert eza ba 20h mais to kota salle dia ba 8h to dia na salle makambo tout ezaki na salle ba chambre ba balance makambo tout bon ça dia tout ko lia na biso makambo tout ezaki ba pongi ka wana donc ezaki pene lo moto préparer yango na limite pene ba groupe se préparer ba concert na ba Zénith ndenge wana yango moni récite nango donc des concert munene yeba to betango titongo ndongo mona wana bakata eloko te donc kopé mezate non stop donc le quoi to ezalaki vraiment réussi donc yango moni to souffla ki mala moko c'était comme ça nze bono liboso to vocal liboso sala na BCBG ezalaki na album nini bon là na sali d'où vient la Lituana tellement écartonna qui na nini na Zénith partout et comme qui yango na babenga na obenga bi vocal na valeur à chanson na valeur mo nzembo vocal benado ikangaki le ko boye le kabongo papa chéri ya ko sala susu ya pas photo ya pas match moi single moko ezali pona to abenda su ba vocal wana to chango susu na propre na kata CD donc na ba vocal na nga liboso zaki wana d'où vient la lite loulou Harry magie, c'est plutôt ce qui sort de ta bouche qui te rend impur. Les matins il faisait sombre, un grand signe parut dans le ciel. Un beau gars enveloppé du soleil, Binadab souverain, l'homme qui a mis l'eau dans le coco. Serviteur comme Kiko, oh yo anaya bapaya servir nga selon gunangaye. Ce n'est pas mon goût. Oui, ça n'est d'oma, oh. Oui, wizane doma papi manzomba aminga ya gwimbu amimanunga magaji pimangalanga ngosunana ya kudeya dibala mokwesaka bobo kutuba mbashi kutuba kanga bima betu kwendilo wena mulogi oyo wena mamema donc zaki donc yango wana donc zaka scandale yango na bengo nzaki vocal na Valère Nzembo. Donc après yango et comme ba vocal na yo Nzembo moko Dio de Paris Didier Ikoko internet Didier Ikoko moya simo lungela yambila maweda apini yangu jamaji kusonga kweji ayoyo agonvia magudila yambila maweda wena mumeme donc Kimbala. Et là tu dis nyango ba tusu ba yemba ngo ba sepel ngo ba yebi signification. Bayoka ata expliquer bango. Ezali to yoka banzembo ba ya Michael Jackson. O se plaga na mélodie. Tina o vérifier ma belé. Eza ma bolingo ndé na kati. C'est love kaka. Après internet, tu vois TH TH na yo cha identité d'amour. TH TH c'est album alboso to sala ki leto comme poto kuna na sala ba TH qui après avec nos single liboso après TH ben album to non sala na poto ona sala ba nanani nanana kokonga motema moyetedi shileka grave na kokufa pona yo ba salelinga makita we. Quand j'avais atteint l'âge de raison, Sénado me disait le Baba Bibobo. Donc, il y a un TH album.
Germano, ça va vocal et belé. Ibaramu bibaramu alino kizaza Olivier Pelé quoi oh. J'ai mal au cœur, mal partout. Si l'absence c'est pas si passé. Parce que na yo eza lumière. Et moya pourquoi na horizon. Donc ça va vocal et belé. Belé na TH. Na sir nga mo pe na chapotaka. Papa chéri pe na pesa nga opportunité ya kosala pe ne belé. Tout dans l'album on a TH poto yo comme masolo belé par rapport à album on a TH mais le roi le lot ça les fort yo kutana yo moko ibuba to bike ba rimer wana so ki za ya solo le lot redécouvrir ensemble na bateau ma solo mo beta mara série wana balobi Emilia alias o bozarane na BCBG lié ayemba na TH ba vocal nyonso tu Emilia nde ba pesa ibuba tellement papa chira bando CPano trop alingaki mingi po apporter la kelo mo asika na kati ya BCBG ye monde ucholo ba ki village mo ki mboka mo banda ozanga nde bazwa ba sape ya transfert ba vocal nyonso tu Emilia ba transfert en et pas ibuba on le chapeauté makasi na TH wana nde ba polémique a bolinga bocha bongo ba style ba vocal ya Emilia eza ba style ba vocal nga na yemba toi style mote au moins tu as style mote en plus niveau polémique ezalaki niveau Emilia polera longwa kina maison mère soki elikama ba vocal na yemba pesa ngai mbele ngalo belelango te en plus neto sala ba neto sala ba disque boy leader a pesa mutu vocal te yondo ko s'imposer ba sepele loko wana ikoti nako beto lisolo moko l'air to sala nzema ya sunda libéré oh chay le quoi yemba mingi na ni ba tricage mo l'équipe ba falfite ke ngana osala vocal te ah ba tutu ba osala mais ngala yemba album mo to le ka mingi ngana osala te donc wana ngana osala vocal te Bibeko papa chéri mukolo orchestre to viekis aloba mama disque te écoute bimi ka wana mukulu donc yero la kiparate mala moko bon nsunze mozaki asunda tant déjà sunda lobi yo mto sala yo sala te papa chéri na kati akota ndeni peut-être baba mekaki ko influencer sunda pour ngana sa vocal te. Et c'était comme ça. To comme ici qu'on a studio, bah si pe ba yembi et sili. Quand to comme na RTNC, fallait présenter des chansons pour Papa Chirazo bimisa Francis Kalombo na Nzembo ya libéré. Papa Chéri abani ko PC là non, album na biso, c'est presque à la fin, biso tout en podium tout tandami. Voilà boyoka Francis Kalombo ba petit basal ba vocal papa. Bon, après yango tozana libéré. Abani ba vocal. Libéré ba vocal et bandi bogis nani ah ezo kenet na aussi là ali na yibi ba pesinga te na yibi mamoko ba be momo na bimi mamoko ma banga bata o calendar ba makabanga ba maeka manga bonga chele nyama chin manyo nga bonga ngala nyama mama wanyo ya yengo ya o mamo salva gangi ibuba maman il mami le labi oki a plan disque mais disque c'est Sili bora on peut na kati zate oki va plan disque na biso disque za danger bakati to si pe mission maman avec maman Seguin futa nini wana ibuba fasha borona na poko alelo donc on a kutu so landi nzemo na libéré Papa Chéri sisi ko yemba alingana yo continuer or que salva tanga yembi sili ça ben fait kende ba poussi mesure parce que espace ezaki souté ba poussi mesure pour ba ko tsangai pour moi ko tika ngo na yibi te na yene loko mususu na yibi ya nani oyibi ko po ba clôturer kinde ocholo ba oyibi maloba na yibi maloba te na pesi kaka elengi ba sali ba vocal na na disque mais ngapela na vocal ba bwana sala na proposer bango ngo na proposer mamba mo na TV pesi mukolo que c'est liboma ba tutu ba ayengo donc vocal ngo za yango donc moi olongola ngo za souté ba ke futa mbongo na butu
na butu na ke na poser yango so la ndiango même na minitage okuta batutu basa ba vocal 7-6 mesures yango ebeta 13 mesures tikangwa yemba ndenge ezali tisuka. C'est comme ça de l'eau quoi bien ça bien papa chéri a kangelo ka bien en plus on peut ça mutu vocal te polo baloko ba vocal yemela non on peut pas ça vocal va velia ça va vite okuta ida na mouvement ba saba niveau to na ba respect belé na bango mais biso pe to yaki na ngai na ipi na ndenge na ngai zaki longwa telema na vanda te poussa na ngape na vanda ntango moto pe na yisu makasi na voyage à Canada et pour Canada. Ouais, je vais au Canada. Oui, solo mo ebeta ma na voyage au Canada. Emile abeta ka na ba diamant mbata. Na ebiti ozala on a histoire ngo ile grande. Ko matina niveau bete mbata. Bon, alors comment il a se comporter mal hein? Nani Emilia alors que c'est quoi ça ko yoka sous conseil mutute. On a habité pour biso de l'être kotaki et ça il bango ba msumte mabe bende nini mais akoma ibima velia ça comme vraiment donc ayoka mutute ayoka kamutute nazo ba kutu donc a comme ko influencer même Hermo Afande Hermo Kaluji zaka penda musique donc ça donc donc papa chira ko pesa mibe ko mo boye a che mutu maka yoka kusal donc ça ayoka salvate en plus wa ministère mingi bazalaki wana soit comme na poto comme neteti lakini mone poli donc mone ba client ba leader bazala moni ba otalo kaka pourquoi zo ba décision ndenga koma kana koma na boule déjà kolongwa soit comme ko tchaba merde yango moni pe tozwaka accident wana pa accident wana papa chéri a biso bino to utaka Toronto tozonga Montréal pour ton concert na pourquoi ba voiture yé a biso alobi ke ba biso orchestre yé biso to kota na bisa batu ba yo balandi biso te mais tellement yé pazaki ka asala na mama sana ba yaki na ndenge na ye akoti na bis na jeep ba mama sana ye ba kota akoti ye Patricia asala accident wana na miette chege or papa chéri apekisaki bakoti ndeto comme na nzela nde mbula ya makasi bana ko beta bango bayoke na vitesse nini nde baya ko sala tono wana parce que le Patricia za na makolote za pona Emilia imposaka ya mata na mutuka wana po papa chéri apesi ordre bis yango to kende meyo imposaka yete mais po bayokaka papa chéri te bayokaka binada nazolo ba c'est que vrai binada ma sister que mutakota wana biso nyonso mutakota na ba voiture ba tezo ya te biso tout kota na biso nini mais il y a comme déjà un peu têtu ba masane ba ye azu ba côté et ce qui est arrivé est arrivé. OK donc il y a nono ba diamo yebi vumate hein na beta ka mbata na bien moté il peut cause la pèse la guerre ezaki vrai parce que na bi akoma ki benda moi été mais na ebité comment commis on en place à papa chéri quoi on dit deuxième vice-président azai koyoka mutute yebe pesaka kutu titina kana potina chef d'orchestre na yebi ke Kaluji akoma pe influencer na Emilia titina babunda na Kaluji couleur donc Kaluji pas comme na moi ba baby yango moni kutu même voyage yo ezali na kini aba yo zela biso to ya to rataka premier voyage c'était dû à ça Emilia influencé Kaluji aboy okende ali ko zonga kinte entre temps afande kina ko soma voiture en Allemagne azui retard azana nzela bon tozo ande nini a Emilia zate Kaluji ayate afande ayate yango moni retard daka l'air baluki su Kaluji ba meko conscientiser esprit nde tozonga wana. Merci beaucoup. Outo betali solo moko a lobi. Tango sali maxi single libéré na nzembo Francis Kalombo solution. Mais biso stoza na kisa to ebi tango ba mission sika ba kotaki. Ba Mignon Abraham, ba Gino et comme un mo bozan concert boy public ezo boya ba musicien kala.
ezo boya ba olinga kaka ba misia siko ba kota ki mena ba misia wanda ko boya yo banda ko épargne na ebité campagne ngo bando sala ma yo ndi ezaki na kati ezaki leader ko banda ko tinda batu ba boya ba musicien kala wana ba linga ya sikato po elo nye sala ke ba épargne pour ça qui da muto kala déjà pour so voyager qui ça qui déjà ba nzembo ba vocal na kati ya BCBG ba campagne ya buzoba lelo so tali bato yo o baza o benga ke bato asika ba na vansika ba wana batakala bango tu balongwa ka batakala ngo ba lo ba bango bato asimi papa chéri to ba campagne ya buzoba ngana za kulinga makambo na te ngana za na kati makambo na te parce que ngai nazaki kokota na benyon so bato bazuya nango zo comprendre ozo mona ngani na eli zo o talanga bien au mona nga penet am soto ba âge moko penet na van hein comprendre donc naza bongo naza mukolo na yokola na âge mais esprit na nzoto naza na nga kaka. Est-ce que vous comprenez? Et le moment où on a été sous na boulot, vous avez vu nga, vous ezaka bonde zoka. Ti lelo yoko yana voye maneni ni. Raison est que papa chéri lui a payé bango confiance mingi, a pesi mutu na mutu nzembo na ye. Pour polémique comment ente ba grand na ba bango bayaki. Ba tutu ba ju ba nzembo na bango, ba nini bango tu ba sal ba nzembo. Biso tu papa chéri abi aroye manzembo mutu te mutu ayemba. Basali banzembo toyokaki ba non Fuji ba Gino ba Bram ba nini biso pe totie tokomi na émission na télévision le tokomi obeta ko présenter banzembo na biso sikoyo le ngana yo saka mama Susan de place papa chéri benango ibuba ya mukolo ozaka mukolo donc komba ya mukolo utawana Ozara mokolo. Donc ça veut dire que ni moké. Mais vous comprenez oh te. Vous comprenez côté to me mangai nazana yo yango moni ba petit le ba sala ba vocal. Moi négligence moké zaina ba sananga yake. Ba se donner mingi na ba boulot ba bouloté. Les resema ke ponga na zo ratana nga kuvanda na travailler ba vocal. Ponga muté mesanga parce soki yo sale lo ka itoko ba betu maboko. Ngapelo bifu ba betela maboko. Ko gero wana bango bazo kota la katite alors ngas comme nazo bundana bango yango monta msuba petit kolongola kolongola nga mais est-il que na vérité ya boulot nazo ba l'air tout que 20 suke zo kola et comme makasi kuki musale comme que mutsa ko mukolo fu ba longola wana musale baby mais ba OK jazz ba vi ba bazala raté moni donc or que lelo na pèse exemple ba to ba sale campagne wana ki ba micro ba lunga ba ngwa cha papa chéri wapi. Parce qu'à l'élo, qui baisse, Mario, Simi papa chéri. Voilà. En plus, nga malgré Nazate, mais Naza, le fils à papa chéri, oh, il l'air nyon son akenda, son ami n'a concert, bazo et manga nanda unanga. Ça la bon au poyo au long déjà. Ça ok, tout le monde a déjà jour papa chéri bêta concert, mo yo pour matin na podium malgré long. Et là on y est ça la qui pour garder relation bien à papa chéri pour long na. Parce que un an Naza respect. Na vie oko manke ba mikolo te musa ko longwa boya bano finga mukolo ba yo kanga na ba bêtise wana te dede naza icône ya orchestre wana parmi bato yo basali BCBG et Telema to bundi ba guerre belé naza penda noyo munene na kati ya groupe wana donc nasali trop comprendre de place na ngai na BCBG okolongola ngondengo wana te ngana okolongola ngondengo wana te eza evandi boy nga ça papa chéri ko zo tant de chanteurs parce que ngana zaika chanteur te nga zaika chanter na osala makambo ebele na BCBG toyoka pesango po batneso bayebi senado ya na yo a composer banzembo ya makasi yo bande ko yiba banzembo senado oye nango pesi papa chéri ka yo mondo lobi ko zaki na musa oika simple chanteur te vous avez pe parolier mais ozo yiba œuvre esprit à grand frère oyo pesi papa chéri o pesa combien de nzembo ya ne bat baloba eza te vite
mokolo moko te banana bande musique na yemba nzema grand frère na ngate parce que si na yemba eza nzema grand na ngana obomba poani na yemba nzembo na yete ayebi ke non ngala pesa papa chéri nzembo te vie na ngande azao ko coopérer na papa chéri ka papa chéri te même wera bango tout ya parolier yende bazo sona papa chéri makamba nzembo c'est pas moi kaza musicien na côté orchestre ngati ko pesa banzembo te na orchestre jamais nazo travailler pe na direct na administration nazaki na chef de discipline na ordre na orchestre de deux nazaki omoni papa chéri so yemba celui qui baisse azali celui chat ezate binada madame so yemba te na studio parce que ngam na yebi salva bien qui baisse yebi salva bien na ba mélodie mais ngam na yebi que salva vie presse kene boy même oyemba mineur ibu boza wapi vous comprenez tous ont joué rôle moko ezaka bongo même Michael Jackson soit zo yemba fu mutu mo azala na table kuna o contrôler moni ce que biso za ba tu penal tout fanda ce boulot baby biso c'est comme ça tout le monde a l'orchestre belé ba musicien ba zo ba dok ba mikanda moi pena que orchestre ça là on a qui même sous musicien moi sengi vacances à Kenya et Paris sans orchestre comme ça qui est la famille toi qui ba coopération na même sous mais na BCBG tout le monde makambo na vraiment attaque une stratégie na bino tout za qui bonde ko kiper nous mama mikanda te bon côté wana papa chéri limbisanga asala biso pe mabe ça biso mabe parce que na yebi ba série sur ya poto bato ba pesa ya académie mikanda ba yaka na BCBG to zo mikanda ele kaka bongo ba facilité ndenge wana biso na BCBG to ozwango te parce que tozaki ko respecter orchestre makasi mon pona otikala na ko sala mikanda eza ko zwa mikanda faut ko tika ba 2 mois na Paris na bi ke ba wira ba otika ba misi mais biso na BCBG papa chéri za permettre biso te ozomona biloko wana tozwaka chance na ngote moni tellement tozo respecter mingi tozo respecter musana biso mingi et comme ngolande la makamneti ya mukanda omona ne tozo na boule mususu okima yango moto zen mais lelo tozo subir yango vraiment ezelo moko en tout cas na BCBG na ndimité soki lelo bakaluji bazwe yango za tamsunlera kei ko luka mais biso tout mutu pena zwa mukazo mukanda za te eloko na mona ka moi passer au papa chéri apesa ba petit na ye avantage moko boyete pour vie za nango vie biso tout vivre na sa moi ozomona lelo soki okoksi 100 ans eza grâce mais batumi okoma daka ba 70 80 mois vina biso akoli donc ba mbula eza nango pe supena mingi te mais tika muninga pe na moi temps o nzamba pesi a vivre pe moi bien mais soki bloqué banzela nyonso o eza ke mokilango eza nango ya nzambe to lobani mais til que asala makamala mais côté wana pas sala ki mabe ça mabe mais biso tozo bunda kaka tamsusu ye moko pe a comprendre que ba ibu ba sala trop a luka moyen moko facilité suis le tamsusu ba disque zo freiner na kin ba mebele zo freiner c'est parce que funa leka mikili yango nazo beta pe c'était na ba tunanga ba mikili ba be ko sala ba moyen nyonso na koma déjà wana parce que il faut na kita mikili pona si ça makambo na sala c'est ça. Tout le monde a rappelé, il faut qu'on se le dise, hein? Tout le monde a rappelé quand on lobby ba wira ba pesa ba petit na bonne opportunité. So total lelo ba série na bino génération na bino na ba mission à maison mère génération na. Au monde ke ba o ba longwa ba na o wira boti na ndenga musique bazo kende bazo progresser ba kelibo. So beso total pas papa chéri to rotanga ebelete. Eza di anini. Neto yo garaba rumeur papa chéri kanga bokondi na ye wera fungola to ebiti yo zana papa chéri tango bozo bozalaki na ye nande bolongwa aska lo maloba mo mabe pona bino to baloba ke papa chéri kanga pouvoir wera fungola eza elaksara nini biso to comprendre mambo na bien te mais lokwa yo zaki ton va na ye bamsoko ba mo expliquer ebela ba public ba ota biso bongala kondana nanga bina damalo akambwana te ke yo papa chéri kanga ba mise na ye non Kocha bina dama makambona teti est-il que bata BCBG baza trop fermé
azomona ke loko acha ya longwa suna bina na aidé papa chéri so ayoki ayiningai azomona loko ngwana or batawera baza ouvert so aidé ba misi ya bango bani mutabimaka ye moko te tu vois. Mais à part ça ezaka nzambe ata yo lobi ndenge nini ata lobi nini ezaka nzambe mtaopesa ba chance wana parce que tokobima ngo eza ndenge nini biso pe tobeta te mais po o chapeauter eza na makambo susu mokili zo sengo sala tamsunga na boyi na yo yeba ndenge zomona eza ba réalité mususu yo yebite eza ndenge zo bundana na ba journaliste mususu pe bazana ba ndenge moko boyi mon yo lingo koma ka neti ye alors faut tango la talanga pona koma boyi na sali boyi yo so boyi na yo normal ça na moi l'essentiel je vis je fais mon boulot ba conseiller betamaka o etikali soki yo yebi banzela mususu ofongola mais est-il que ko ba papa chéri a bloqué ba musicien je sais pas parce que ba musicien ngozolo ba wana tokutana na ba conseiller ba ko betanga na beta bango tuna nule mais peut-être ba zana ba ezande to lobaka RDC au moins ba joueur ya RDC ndi total ba joueur ya ba Côte d'Ivoire ba joueur ba Sénégal ba joueur ba équipe ebele wa beta na Manchester ba beta ba joueur na biso ya Congo ndi total te au moins ta joueur moko ya RDC te ezani management ezate to ba manager a bien te na RDC ndenge moko pe na BCBG ba to BCBD ba manager ba ko manager ba star ba musicien na ba BCBG bazate mais la maison mère peut-être bazana ba manager ndi bazo pousser ba musicien na bango c'est comme ça. Merci beaucoup Ibouba ya mukolo shaingenge siko toni toyeba poto komi da ko kita eloko ni esala penza ke yo olongwa PCBG poti siko na yeba raté biso na penza clairement il est kaka ndenge nini po yo zwa décision muto zara fan na ele loko mi pembeni ozaki na ba rôle belo bande ko jouer na kati ya BCBG mais ozui décision o msuza ki ya pasi otika papa chéri po o tracer chemin mususu te na sa santa ke na bundananga mo c'est tout na travailler trop non s'en sortir travailler trop sur ça les bilans yango na mona ke lobby échec à vie nanga ya kokuya na maboka mutu moko boye attends utikali na mengana obundanga mo c'est comme ça moni du no cas pour elle alongwa pour na yo pour bana ko étouffer. Non, na olongole ndenge nini yazaki enfant chéri ya binadamu orchestre ya papa chéri ngana kino kolongolele ndenge nini po ba traiter ka soni pwani na loba makambo na ko eleka na ninga obeta suma solo na ngote eleka lelo yemo jinwa c'est ce qu'ils a parce que yemo yebi fond ya likambo ayebi yemoko oko raconter n'importe quoi na télévision mais katina yo soko pemi oyeba kino réalité za boye jino za petit nanga oya za olala pa nanga oza shingati na limite pala tu vana coin ki suto longwe concert sili na china kara ya lali pa nanga na tongo momina nga mambo asalileti moi transport azongi ami donc pire etinangaye tambo ananga to kutana una père na jumsusu na otoche essence na koidroa tana papa na ye petit nanga na kine ko yina epona nini ba petit ba ina 1+ na mouvement lumona lera ultime kila ye akomi moi lolendo changer ndenge akozala lolendo na ye yango eboma ye c'est pas que muto ya oche moboko na kati makamna ye loin de là na ye ba kama be ya jino yaki ba problème ya jino yako banda l'air to kenda kangola wana bitumba ya polémique ya politique awa Tshisekedi na Kabila kuna pe ba combattant danger papa chéri pesi consigne à niveau kuna ndeto kenda wa bokene na ba tero ba congolais bazate po bakosa biso mabe kuna na kini lokwa to yemba banzembo ba wolo ba biso to bata Kabila bumikebela leto komi na Angola ya yokiti akenda kina ba tere wana la comme na ba tere wana ba noko balingi ba salifu ko samba na yezaki mabe ya bobomelanga pamba biso kutu to bana bitinda mbongo wana kuti ba concert wana oya ba Kabila tozwi ata 1000 francs na liate
soko yembi te babengani yo tozokende kaka kokende neti boye kati ya bato ya lobe makambo wana batasalva bazalaki wana apeti na jino bakangi kote otala makambo alobi peti jino dekone ndenge wana akeloba ndenge wana faux petit ingrat ale mukulu akumukumbela ye ekomi na ndule ebi vie swana maîtrise timbele faux petit pas senti ban poto sala ba un mois kuna ndenga zo zana vie solo asuna vie te via PC de moi face et donc comprendre que ça va aller bongo après le temps bo solo là yé bangisi l'air to yé kini et là dépose azong se pose surtout comme l'aéroport to peut faire qui soit passeport il y a des vieux na passeport na ye bon ko kinango lobi samedi be je zongi akang manango après un certain temps yo kakeo ba benga avec mukuluke yo vani bo me petit na ojino azuto zo visa ya 3 mois fala que na mwana ne mikili me mwana ne ba PC États-Unis 690 visa vekisi passeport eza wapi vekisa vérifier bo petit wana pesa passeport te petit wana azui visa linga tambola mais awsala ka hypocrisie na mouvement lero wana sous salva yo ki bongo et comme sous grave voilà et comme sous non petit azana bisoté est-ce que vous comprenez comme kumbela kompena mo ben politesse makambe bele mukulu kuta koza kete to yo kokene Lubumbashi to beti concert ya suka na Lubumbashi mukula benginga bi buba encadré mi seti pa moi si ya producteur badama za ngona bodame biso ketina na segen boye hotel to makamo sala so vide bo kumbela po boleka ngaba seri wana tambo na jeep mo venanga po venanga za yezo kuna dede mo passa en salut na pesi ba mbote pesi nga jeep bomba tambo na bis buto landa to comme wana ba bimisi ba biloko kolia ya kolia badame ba bimisi badama na nga loba ngote po ya makamo eleka moni ko sali esani zo salir su muninga ça va bien te mais la vérité faut le bango pour éclaircir batum sous vandi bat ba yebele ba encadrer biso ya vandi ka damazo pena funa no alela ngo fort bimisi no jino bono ngo ba yona miso batu boyaya balukata na sima beta no na oba yeba nini ki chef na onde a ponga ya chef a discipline ki chef no esiki na podium awate chef anini yo pesa ba order bisa ba odame petit na ngai nini yango na petit na yo ngamna landa yo na landa na sima boni boyoko bo déplacer ba mo petit yo mo makanga eloko te na yebisio mabe pauvre maître ba jaza kana tombo kikutu kabi mtika ye na fa pesa nga deni mo makanda na koti na na voiture nalia pete na ke ko mwasi ya producteur abengi mobali na ye abi me awa musicien azo manquer chai po apekisie abe baenwa mukulu afashe atindi segena na jidel baye wana tombo keli epesu ana ngaku na zai sute ndio comme na nzela poto zonga nde via yo sa rap yo finga ibuba yo na niveau na ye menga na bike mukulu makamona lobaki za nti azo défouler makanda nyonso zaki nango na ye asa expliquer petit yo finga wi makam yo lo sala na mouvement ba otala yo ozo wana to yebi de oza muta kolongwa mais ozo luka problème okoya na nani okoya yo moko c'était comme ça alors désormais de tozonga kini swinga na mati podium na mona podium te mona bua nena ona podium te et comme to beta bandule aba banene ndule papa suis presse ambandi ya kitina ye tamsa jui karna ye akena ye pale popecha azaite tia jino des fois te or bisoto sengele ba esquisse vie petit na yo banini bani meitala ye petit yango yo mbo sengele banzela mais abeti des chansons et 3 chansons ina ke de mouvement e koma yanga na ye fala vanda ozonga mata et sali siko ke tozo kende Kenya, Tanzanie, Zambie. Tokende par Brazzaville, toza avion na niveau Brazzaville. Wana ezali Paul Lubumbashi tokende na ba carte électeur. Mais wana siko komi passeport. Place yo corps de cou. Ye passeport azala na wana pale, moya zong se ate po yana ba visa na kati. Leto komi na beach
Véki ça oh mais yo passeport nos ongcité. Ça ah mais na bossa passeport ko zonga na ye libela. Azia ensuite tout ça là ba TV ki na longwe na nga boy. Po ba mona yi déjà or qu'est-ce voyageur tikali boy. So ça peut voyager était alinga zazala nenano. Mais vidéo wana ke biso to wumela ikuna libanda le ça que ça va non so ba ni. Je la verrai na kacha makambo na ye. Nazai na kacha tamsuka ko pekisa muninga ke ah ya pona valeur na biso na yo loko ba nomela loko boy ça ndi latingai. En tout cas nenga za wana aza frère nanga so ta image oyo ayi bien que parmi bato aza olinga mingi ngape na olinga mingi avanda shenga la shenga azope ba conseil nanga pas à la pe parmi donc soki na lobby likambo na kosi alimisanga mais sur conscience na ezo ibisa ke na lobby bongo jo benga ngai bisanga ibuba en tout cas makambo to eleka olimisanga isalanga bien parce que atika komona na ndenga mabendi ya longa bon c'est ça la kutu batu oh mais nani yo longo li sijino po ya beke ya longa po bimaka net ndengwana après yo longwe amoni na sens ngana ina makambo nanga ngape na longo na compte ya mutu te ngata ka kindi tuzo évoluer makambo ngo na bana banini loko mongo zo marché te. Et comme il pose un temps difficile, donc moi qui était là, c'est la vie. Nous avons mon bali, mais quand on bagarre, ils ont une chaîne sur le monde qui on salisse trop au monde que non, faut faire ça yanga mon site nanga. Oh salate, si va moyen permettre de salir. En plus, il y a autre chose bunda. C'est pas facile si qu'on a rôle technique na longwa na bunga tete bagarre kaka. La vie. Mais comme na niveau ni po tozo ki générique clip mo aussi la biso ya générique boy na télévision tozo e pe tan oyamba yamba na ndinga ba émission na biso akine même bala moka boy bubo comme noka trop MTV o beta kuna chaque samedi mais tozo mon album telo ni to sala ke ou mela makasi pour ebima za problème mbongo ya production ba producteur bazara société bato ko aider pende na auto episo awa sui lelo na zui muto ko aider nga makasi na bimi balamo parce que biloko tout eza na studio evandi ezanga ka bongo moko pona sala ba dédicace ça ba clip tout na bimisa c'est tout mais na auto bimisa générique moko na bimisa ki pe nzembo moko mioto so tali on peut promotion ça ka lan parce que bino na ba TV ndenge za na fuko futa bino mbongo. Si vous avez boy au bétier au moins une semaine au 4 il faut n'a pas ça les sous donc c'est ça. En tout cas merci beaucoup Ibouba na yebi ke batu tout batalio bazui ba réponse na mitu na bango mais vous avez ba fan partout na mokili mobimba po tambula pe presque ba continent nyoso na musana oko yebisa bato ana nini po ngalo ba pour nous soutenir artiste bon sala ngotango aza besoin ya soutien na bino kozala te ka muta kufi ale botindi mbongo sala boy po aromona yango te aza na cercle ya lali atotindi 100 000 aromona ngote mais mwana mwebonga mutali yango tango aza na bomo ibe surtout ki osala musala oyo esepesa ebela bato balingaka musique oyebisa bango nini atuka ngana obeta vrai ndule bakota na YouTube babeta shine bamona ba production donc bamona ba concert chaque week-end nazala ba concert mais le kola orchestre bimisi penate ya ba mbongo na ngweza ba mbongo moko pona ka survivre or yo senga mutu moko achelanga mayele ndenge bo chape mayele na bandeko mususu en tout cas na décevoir bino te bateko oyo balinga ibuba batuna ngai ba o ba na souci ya bonne musique vraiment j'ai ça ba ya ba aider ba ya vraiment donc pour nous contacter 09 98 42 61 92 to beta masolo bien donc surtout pour un mouvement vraiment on a besoin de soutien na bino et salanga bien voilà nazotika na ngai ibuba micro na yebike faut vendre ba staff na et puis nga na sengi nga na lingambwa so sale extra et que ça va bien bakazi vous avez que belé na biso partout dans les États-Unis na moni Belinda Mosese na moni mon vieux Gary Wele GI ba mbote na yo na moni Papi Chako Kashmani mais l'humanisme depuis les États-Unis na Gabon na moni Bernard Chamala le vrai parce que ba fo baza mo belé
na moni susu Adrien 5e bambote na Europe depuis États-Unis na Irlande na pesi bambote na bijou diaka ngolo ya mboshingolo bambote na bino ya ale musila en tout cas na yebike bozali ebele oyo botali biso bomoni ibuba bino bato boponaki to yambela bino ibuba shaingenge boyoki ba réponse na mitoya na bino. Merci na Van Mwana, merci na Ado Yue ba courage kaka, merci na Sim Cecele natiki micro artiste na biso poye azala voix kitoko oyemba misise bimate azo forcer te donc ngalobaka bandundu oyo sadi biso bana mayumbu il ratera jamais so tel ka depuis bakin keste bokiti donc ba rochero donc bana mayumbu donc toujours oui dédicacé batunanga na obana na boss Kamba le bienvenu Kamba moté maman Jolie Kamba femme sans hydroquinone mère na bambote belé na Paris ya Brown Buta kulutu bambote belé Cyril Kina mfumo bilele Lembata Betchuramboma bambote belé na besi Laurent Mutombo bambote belé Ligue des champions Alain Kutula toujours bambote belé Jacques Congolo le seigneur de la ville na Londres Freddy Mayemba na pesi présent na Jolo les bambote belé donc pourquoi pas Paul Muntu donc bambote belé hein ma meilleure chemise avant Paul Muntu ma meilleure chemise mino senkumu pa bambote maman na en Ghana Gladys bambote Priska Kenge Blanchard Ngoma na Bosaniote Hervé Lambu venanga Mav Mavanga bambote belé maman na Samankri presse yangoya na sisaka mwanda mbote Jimmy Befosa donc Bishop Chatumba bambote belé Didier Miel de Paris Didier Pirate Jansi Mayasi Edgar Mokonzi bienvenue Makanga Alino Sene Bilele toujours Papigene donc vous belé depuis Suède na kobosa na été Steve Monsi donc les grands Sédois bambote na yo na moni Gilles pembeni na yebi ke boza ensemble bambote na bino bongo Van Mwana na o bozanga te donc petit na derrière le caméra so bomone nenga na mono bo comprendre que Souka donc na petit on so tali na moi na balité donc bambote belé pa bozali na pesi bambote na mambo fataki wana ma donc na bana ngai donc ba on bambote donc merci volonté zanginga te na futa tike pona landa yo nazobanga tango mosusu na kokuta yo na bambanda olingo na yo bebe silanga tina motima motema elingi kasi nzoto boyi na landa yo makanisa te force nzoto oyo etambwisaka yo makolo mama lelo edeklare badro na ye ya makolo na desh po edeplasa tro ekutaka yo kaka na mbriema nzambe tika vinanga bimana vinanga oma bimana vinanga akusanta bimana vinme kure katani na morgue bibembe polio beba katani na motema molingo esilio mena wo mena wo oh tanyene oh mangene belela mwan bene ngure tange mange shinge mpenge nkange belele zibile bele nzala kana njenke mdamwana paje samze samavar maye samelo be mi bari maye mamba tane vrmazin bankwa me bile o vrm magabanda mabang wo maye ya me merci